Bandeko, mbote na bino, chers compatriotes, bino to mesala kolanda ngai. C'est vrai que bandeko na ngai nazo sala vidéo oyo na ba condition moko un peu déplorable. C'est vrai na yebisaka bato balanda ngai, bino baninga na ngai ke nakoloba soki Tshilombo azongi na ba voyage na ye. Mais bandeko kama bolimbisi tellement naza trop pris na makambo nzambe nazaki na temps vraiment te oyo nakolobela bino quelque chose. Nazo sala vidéo oyo na ba condition moko eza pena bien te. Lobi tango na banako bima mama moko abengai abi me pasta ndenge nini tozoyoka yo te crash avion esalami ngana ndaka mingi yo tout ça ba master ba ninga mususu pe ya ba États-Unis Canada mais ba Maroc pe abengi me pasta tozoyoka yo te tout ça. Bande ko nayebisa bino ke naza pasteur itinérant ba pel eza ya presque partout. Surtout ceux qui batu ba leki ba mekika ko salir nga lobi nango mona bano mona batu ba nobenga nga so ebele. Alors bandeko na bandi ceux qui botali l'air oyo nazo sala vidéo oyo epesa bino mawa. L'air ya Paris na bandi bozo mona air et dans sa vidéo oyo na 2h05. Donc je suis très fatigué. Na la moitié de retard. Na préparé ma teya o na pesi ba disciple nga lelo. To si 23h. L'état na luka ma teya ngona tiango na classe B. Classe B ezo pesa pe mon boulot donc naza très fatigué. Mais na lobby na kola la boité to comme na 2h du matin mais di kamote na loba moi quelque chose. Na laksi bino photo oyo il semblerait que moi-ci ou bien famille ya chauffeur ya Tshilombo ya Muluba akufaki et que Tshilombo ye mutu alukili bato ba makambo o nyonso akendai ko rendre bango visite mais eloko bato bakamwe bato babetili Tshilombo maboko eza mawa soki batie bino na ba situation ya pasi po bobetelaka batu ya modele oyo maboko. Bandeko Tshilombo avandi na batono avandi likolo ya batono essence. Donc akosutuka mbala moko essence epeli. Na yebisi bino tolanda ngai Tshilombo soka osala faux pas bokola mokabona tongo Tshilombo aza suste. Bandeko oyo ya bino ya baluba balingi Tshilombo te. Ndeko zala na défaut mususu sauf ya mandia. Soko za côté ya mendicité okoma neti zoba. Babano sakana na yo parce que ozako koka commise à charge yo moko te. Bandeko Tshilombo abimaki akina na États-Unis, ayi na Belgique akina États-Unis aliki pa mususu. Tango azokende il fallait ba kende na ministre ya défense. Mais na dernière minute Kanambe a pris ordre par le ministre de la Défense wana azan droit ya kokendete parce qu'il fallait Tshilombo na ministre wana basala ba corps militaire entre la RDC et la Belgique. Tshilombo a ken États-Unis. Akanisa yeke kuna ba yebite ke ye aza tricheur. Et que ye te mutaganyaki. Asali ba corps na ye na ndenge ke ba aider pour ba mettre Kanambe dehors. Or que mboka yake ba traitaka na Kanambe te, ba traitaka na Kagame. Alors que ba corps o Kagame asala kuna pona RDC eza likolo na ndemo ke mundela ko linga so ba corps na yote. En plus Laurent Désiré Kabila atekaka este pour la président lokola
azalaka mutu ya masanga makamutu abosanaka na yeki akozala sous président de la République asignaka bakor que songo na komi président este ekomi ya bino asigna yango bimai na liwa. Alors tango asigné bakor wana efanda ba pays étranger yebi que Kabila président de la République démocratique ya Congo ya RDC asigna bakor este ekoma ya ezra annexé na Rwanda. Alors que Ezra déjà plan ya ba mindele que este un jour faut ezra annexé na côté ya Rwanda. Alors tango ya ke kuna azo sala ba négociation wana directement kanamna ni Kagame azaki informé na makambo Chilombo ke ko sala kuna. Tibo mona kia komi yeke wa kende Rome moite asala boy moite. Donc ba voyage ya Chilombo eza ba voyage moko improductif, et ça ne produit rien, peut produire rien. Bon compter na Chilombo te. Alors biso netinga pe na cheke na mabondeli ndenga kekuna makambo wana simba mais monique yepe pa mboka ke aibolo banglete. Il faut intermédiaire bateau ya memi balo baka après que boyeza la boy bon. A traiter pe makambo wana na président kuna te a traiter ki na mutu mususu. Ba pesa ki mutu mususu a traiter na makambo. Alors bango na ba yebi ke moyen afunda ba Kagame na ba Kabila ezate parce que ye moko aza tricheur, aza voleur de voix. Bango ba yebi yango ke a gagné kité, c'est Fayulu qui a gagné et ye andima qui peut trahir peuple congolais na RDC à couvrir Kabila na ba massacre na makambo nyonso. Ba mindele ba yebili na ndengwana. Ba yebi que c'est un président qui n'a pas gagné les élections tout ça. Yangwana moni lelo pour na baluba ba se couvrir bakomi ko kinoko lukaka nationalité ya ndeko Fayulu. Bazo ko linga ba se couvrir. Ba bomba na makobe belé ba mano luka sikoyo nationalité ya Fayulu. Oh. Bino boye ba Fayulu lelo. Banda kala oyo buluka nationalité na bino ti ya yete. Tambo monika gagné bino de l'élection. Bokomi ko Fayulu az étranger, Fayulu az aboy. Alors bande ko ngai oyo tango Chilombo aleki à comprendre que non à kosala sous rien. Donc az la prudent na liwa ou bien le moboy. Tozana sataniste moko boy walesa alobaka que déjà ekokate fona baboma Chilombo. To monaki sataniste musoso soki mukuna nukola yazala toujours chien, un véritable mendiant à contredire aleki alobi mabe pona walesa a vraiment le bani nenga mabe. Mendeko, est-ce que sataniste wana wale sa kosaka? Tuza okende. Alors, boyoki, kuna chauffeur na akufi muluba, ba o nyoso akufi na presque baluba na baluba, omoni ki tribalisme. Nani bomonite. Nazo yebisa bino ke baluba to ba nani soki oze kolo mususu za conseiller Chilombo. C'est le moment ya ko déposaka okimaka sinon te boko regretter. Ngaza musala nzabe. Sinon, te boko regretter et que souke la bino mabe. Les Balouba ont trahi le peuple congolais et la RDC. Les Balouba. Quand je parle, je pèse mes mots. Ngaza mutu mon côté na salaka hypocrite. Na Bible Romains 12 9 ezo peksamour avec hypocrisie. Donc na ko la sabino amour te avec hypocrisie pour le banamino ke boira. Non. Chilombo et ko souke la mabe. Chilombo ekosukile mabe yango na bomoni azo voyager ka akende bo moite azo moite eza ma mingi ndeko na ngai na minute oyo Kabila Kagame na batu na ye bazo luka siko bayeba bakosala Chilombo nini parce que ba comprendre Chilombo tango bimaki alobaki nini asalaki nini alingaki nini bako ba comprendre ngo. Donc, siko Kagame, Kabila, Baruberwa, Baelezer, Katumbi, baza koluka siko yo tokozwai na moyen nini. Soki tozwe na avion te, tokozwai na empoisonnement. Soki kota empoisonnement, tozwe te, hospitalisation, obligatoire, ndeko. Boka mkona solo banabino. Soki Chilombo bazwe na avion te, na empoisonnement, na hospitalisation.
Ye mutazolo bana Kabila ki Kabila za partenaire na ye. Est-ce que bino bosiko yoka Kabila alobi ke tilo moza partenaire nanga? Non. Kabila dit que c'est quelqu'un on a bengana c'est tout mais c'est moi le président. Kabila qui pas été. Mais baza ko surveiller malobanaye oyo aza ko lobaka moko moko. Donc bandeko, il faut ko yeba ke ekosuki na mabe. Bazwa Katumbi, babi Katumbi yo kino vanda na Katanga. Bazwi Maradona Burundi onani Kamere, balbi yo penza vandile na kati ya bureau. Bazwi muto Elezer, balbi yo sikoyo bima osala ka oyo kamera bana osala na terrain. Bande ko nanga boyo kanga. Un jour bokomona garçon wana Rwandais oyo nani Elezer bokomona mko ministre. Bomoni pa komi aza Rwandais, aza na famille élargie ya Kabila. Boluka tatene na mama na kini balakate, tatene na mama na RDC bakana bakonte. Donc, ponanga, na ebite pona bino, ponanga, Kanambe, Katumbi, Kamere, nyonso na na tangi, Elezer, baza mutu moko. Soki yoza Congolais okumisa Katumbi, na ebite soki ozana il faut la muluba. Katumbi, Kamere, Kanambe, Elezer, mutu moko. Omone Elezer makamba osalaka, bayebisa ya babitala. Congolais za zoba kotila kaye so kotile ka bana kolinga muluba zane mandia so zo ba kaka bango ba osepela ndeko bako yebisa bino bala boni baluba balobi Kanambe aza muluba Kamere aza ya bango Elezer aza ya bango Katumbi aza ya bango donc oyebike bana na botama pour la première fois na peuple ya modèle boye to kana mtato yo mototangi ngam na tangi soki na tangi Kamere na tina après dialogue intercongolais na bino je me souviens encore vous avez la émission moko vous avez kende koleke pa ya Zakaria à l'époque du solo débat il était prévu yo na Kamere beaucoup dans l'émission na ya yakati sikoyo souvent na ba makambo belé akimaka est-ce que le loko aider batu nyonso ba ba moi vérité sur Kamere puisque c'est toujours lui qui revient souvent et que yo akimaka yo voir même na ba débat et il y a une réunion qui était prévue cette réunion là a échoué il y a ça là qui était beau petit peu moins polémique est-ce que yo était moi bien au aider batu le ba découvrir to ba yo ba yeba oyebi yo oye kokundula eloko moko elekaki mais oza journaliste oza na droit ya koyeba vérité c'est une information émission wana ezalaki na horizon 33 organisé par Zakari Bababasu na mama oyo mugalu akomi na télé na digital journaliste ya mwasi wana il fallait biso na Kamere tozala na émission wana na plateau nga na komi na plateau na mona boye batindeli ngai Francis Kalom abandi pe koloba makambo ezanga tina na comprendre jeu na bango batindi aya ko provoquer ngai nabi na yo koloba na ngai te na lobi kutu makambo ya makaza bi yo za mukala ya bato batindi yo même domestique na ngai yo kokani na ngai te okokani na yete donc yo koloba na ngai te e bimisi mobulu wana bakati na volume Zakaria kati volume zoba nena zaki na ba combattant baza kolanda babi bakati volume na téléphone na bizakali zongisa volume muze zongisa volume nabi Kamere oyo boza koloba Kamere nga naza na Kigali ngai naza na Kigali po Tshisekedi tosalaki ASC Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais MMA biso na Kigali na sala 2 ans kuna donc nayebi batu nyonso wana nayebi bango ezala mokolo moko boye na tongo officier moko rwandais abenginga abi yaka place moko boye na hotel na kei kuna côté ya self service pembeni ya piscine nakoma kuna Kamere yoyo Didier Tumba yoyo Katumba Mwake yoyo donc les grandes personnalités de l'époque oya na Kinshasa alors leur bango ba moningai ba comprendre que ba Rwandais ba piéger bango pour les koyo wana ezalaki invasion Rwando-Ugando-Burundaise invasion Rwando sikoyo Kamere lokola munoko na ezalaka pete boye soko diare abinanga ngwaki toi ici
Nabi, non, c'est à moi de te demander. Qu'est-ce que tu es venu faire chez l'envahisseur? Rwandais bakatena koseka. Donc, tout le monde va comprendre que piéger qui bango na kukuta bango. En fait, les attraper en flagrant délit. Baza kolia, batelemi, Rwandais bakomi koseka. Natanga kutu kombe Rwandais moko ya kufaki karege ya Patrick. Waza ki responsable ya sécurité ya bango, azalaki wana. Sikoyo bango batelemi bazokende. Kamera azokende boye, namoni ba papa mibale bazoya. Baya kopesa embote. Ba papa na bazolo ba Kinyarwanda. Mais devant témoin, yempe atelemi, sikoyo amoni akorevese, alingia mema bango musika. Bazolo banaya Kinyarwanda, bapesa ni yambi na bango wana, bapesa na kawana, yempe bandiko na munoko, et puis akena bango musika. Karege alobi na nga omoni papa leki na yewa. Na ekuna na Kigali apesi ngango yango na bimisaka na television wana na bombaka yango te banda mokolo wana na yoka demantite. Est-ce que Karege akosaka? Ça c'est pas mon problème, mais yo soki Karege akosa poni ni odemataka yango te yo kolo makam. Donc wana etalinga isute yango vraiment merci à suivre, vraiment à suivre, vraiment à suivre. Donc sikonga na kosenga yo ola kisaye makambo na lobi. Oui, ko ba komole balingi ba yeba. Est-ce que Karege akosaka to alobaka vérité yango wana? À suivre, merci. Bandeko nayebite soki tokoloba nini na baluba. Tata oyo akenda na Kigali akutana ba Rwandais. À sa surprise amoni kamera solo na ba Rwandais na kina Rwanda. Balobi na tata oyo omoni tata leki ya kamera ye wana. Ba pesi adresse na bango ya famille kamera, pas kamera fan ya bande kwa kamera. Mais moluba lokola za mandia okoloba na yende webi ke elekilanga emoso na fandi ke na iba muluba na niveau oyo lilwaza na yango. Bandeko eza mawa mingi mena ko tila bino muluba mo boye on dirait ça liboma. Mais avant la tila bino na tila bino o mususu na bana lakisa bino déjà bisengo ya mbongo ka muluba eza mawa tota na nuye bongo na lakisa bino mtu wana mususu. Donc na kini mikolo mbongo etambo na nenga mokete. Je ne me tromperai pas pour dire qu'il y a eu environ 100 millions de dollars environ. Oh, il faut pour la campagne électorale. Ça que les prêtres comme l'idéologie, chita si bana comme la bimina bendi pe parti na nga le bité na sona benda mukwa. Pour nos alliés yanké, pour nos hommes na loin, pour na heavy business. Ces déclarations, Zachary Bababa se l'assume et fait désespérer le peuple congolais quant à l'action du chef de l'État. Pour lui, Joseph Kabila, qu'il cite d'ailleurs avec dédain et sans respect, ne fera rien pour le pays. Yo fana poto ozozela mboka bonga. Yo kasi Kabila to bema bongso mboka. Mutu na mutu azobongisa mboka place ya sali. Ono Zakari zelana no mbobongisa na mboka to za sirke ngana obongisa za sirke ngana obongisa longa. Eza la Kabila eza la bemba bazana obongisa na no vie pona bango na famille bango. Lebso ko to bino bana poto ko to bule zati. Bandeko. Est-ce qu'akosi? Te na tuni bino so akosi. Oh yazoloba yango chiloba sa ausalati. Oh wana zobana. Oh wana zoloba wana azar Rwandais. Boyoka susu muluba oyo na ebite so za normal. Quel est ce Kassaye qui va accepter aujourd'hui que Tshisekedi meurt? C'est pour voir que les Kassaye se sont battus pendant 37 ans. Parce qu'il faut le dire, il faut dire les choses clairement. L'UDPS que Tshisekedi a dirigé pendant 37 ans, près de 90% de ceux qui ont donné leur vie
et leur temps, et leur énergie, et leur argent, ce sont les Kassaïens. Ce sont les peuples du Kasaï qui ont soutenu leurs leaders, qui ont cru que cet homme-là avait quelque chose pour changer le pays. Pendant que les autres étaient en train de se faire vendre ou de se faire acheter par Mobutu, lui est resté dans la logique de pouvoir changer la dictature en un pays de droit. Combien de jeunes ont été assassinés parce qu'ils sont du Kasaï? Combien de gens ont perdu leur travail parce qu'ils sont du Kasaï? On apprend seulement qu'il est des pays de peste, on te chasse du travail. On dit non, il faut parler au nom du Congo, ici il ne faut pas. Non, je suis en train de dire ici, c'est un élément très important. Parce que si aujourd'hui cet homme-là meurt, on ne va pas spéculer, il y aura une guerre civile au Congo. Parce qu'il n'y a aucun Kasaï qui va accepter encore la souffrance. D'abord peut-être 50 ans, non. Le pays sera scindé en deux. Ça sera terminé. Les Kassaïens vont aller faire leur affaire. Parce qu'aujourd'hui, regardez comment un fils du pays, il prend le pouvoir, mais les Congolais ne l'acceptent pas. Mais parce que c'est un voleur? Ils sont dans les combines, ils sont contents, ce qui s'est passé là. C'est un voleur de voix, c'est un tricheur. C'est un traître. Vraiment, il fallait Akoufa Kaka. Akoufa quoi? Ils sont contents. Akoufa. Vous pouvez imaginer que nous, on pensait que le problème c'était Kabila, c'était étranger, tout ça. Quand on aura un fils du pays, tout le monde sera derrière lui. On se rend compte que quand vous regardez, même à l'IDPS là, quand il y a des mouvements, ce sont les Wewa, les jeunes là, toujours les enfants du Kasaï qui sont pleins là en train de soutenir leur pouvoir. Parce qu'ils se disent, tout le monde ne veut pas leur pouvoir, hein? soutenir Tshisekedi. Ce qu'on sait Tshisekedi, c'est un autre étranger. Ce n'est pas normal. Les gens sont dans l'hypocrisie. Les Bemba, Katumbi, les Fayoulou, les Mouzito, tous ces gens-là, ils sont allés à Genève, ils étaient ensemble. Quand Tshisekedi gagne les élections, ces gens-là deviennent opposants. Il a gagné les élections, mais toi tu es malade, monsieur. Tu es malade? Est-ce que vous trouvez ça normal? Katumbi, même s'il dit opposition républicaine, opposition, il devait le faire si quelqu'un de Kabila avait pris le pouvoir. Mais Tshisekedi était avec lui dans les mêmes camps. Il devient opposant de Tshisekedi en quoi? Comment il peut expliquer ça? Que ce soit Bemba, que ce soit Mouzito et les autres, comment ils deviennent opposants? Ça n'a aucune quoi? base. Je vous dire que ces gens-là, c'est la haine, c'est la mauvaise foi. Parce que vous voyez Katumbi, c'est tout l'Est, les Katanga, tout ça. Vous voyez Bemba, c'est la partie Équateur, Lingala, tout ça. Et les Mouzito qui, jusque-là, qui se font identifier pour la partie de Bakongo. Vous voyez? Or, ces gens-là devaient être maintenant là avec Tshisekedi. On ne pouvait même pas parler de Kabila. On ne pouvait plus parler de Kabila. Tshisekedi ne pouvait même pas faire l'alliance avec Kabila. Quand on annonce les résultats, ces gens-là refusent, ils vont automatiquement dans les déclarations. Ils sont sur TV5, ils sont sur France 24. Ça, on comprend que c'est cette histoire-là, Moulouba cause au pouvoir. Ça, nous ne sommes pas d'accord. Nous marchons dans une hypocrisie. Oh non, il faut que le Walikabo Congo Mobimba. Ça, c'est de l'hypocrisie. Vous le savez tous. Que vous ne le soutenez pas. Partout ce qui est passé, la plupart des gens qui sont venus, ce sont ces frères du Kasaï. Mais oui, parce que vous êtes des voleurs, vous êtes des mendiants. Vous êtes des mendiants, des voleurs, des traîtres. Il n'a même pas encore fait quelque chose au Kasaï. Il le fait partout, il était au Katanga, il était dans l'Est du Congo, il était presque partout, sauf chez lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Et la suite? Jusqu'au point d'aller faire des déclarations du genre, je vais mourir. S'il faut mourir, je vais mourir. Mais il va mourir? Pour qu'il y ait la paix au Congo. C'est le souhait de tout Congolais. Hein? Qu'est-ce que vous lui révélez? C'est le souhait de tout Congolais. La haine. S'il veut mourir du maire. Hein? Si aujourd'hui tous les Congolais étaient derrière Tshisekedi,
Kabila serait déjà parti. Ceux qui ont donné beaucoup plus de la force à Kabila dans ce pays-là, c'est vous, les autres. Vous avez accepté de combattre quelqu'un qui était candidat comme tous les autres. Mais qui n'a pas gagné. Qui n'a pas gagné. Qui a été nommé. Tu sais qu'il n'était pas le président de la CENI. Ah, son nom. on comprend. Comptabiliser ses voix et se proclamer président. Qui m'a yibi, qui m'a mandia ko bomabino. Ba flatter, qui m'a mandia ko bomabino. Quand il est déclaré président, c'est comme si c'est lui qui a fait tout. On oublie Kabila qui a fait le désordre là. On oublie Nanga qui Kabila a fait le désordre, hein? On s'abat sur Tshisekedi qui était candidat comme les autres. Vous avez combien de portefeuilles au gouvernement? Vous avez combien de portefeuilles? Plein de Congolais. N'importe quoi. Derrière lui, en train de le soutenir, comme pour dire Tshisekedi n'est pas président. L'homme qui est prêt à donner sa... Maman Georgette a mis l'illusion comme tu l'as dit. Moi j'ai dit au président, il faut arrêter avec ce genre de déclaration. Mourir comment? Toi tu es devenu Dieu ou Jésus ou les sauveurs de l'humanité ou comment? Pour des choses que tu ne connais pas. Les gens qui sont là-bas, ils connaissent leurs histoires. Les gens de l'Est là connaissent ce qui se passe là-bas. Cette déclaration-là, vous voyez, les paroles ont une puissance. Vous avez failli la mort. D'après les informations que nous avons, les tireurs de cet Antonov, ils ont confondu, ils ont pensé que le président serait dans l'avion là. Parce que le coup était tellement secret que l'information n'est pas sortie. Et Talibino. Alors pour se rassurer, Kabila a quitté Kinshasa vers l'est du Congo parce qu'il avant de le couloir bâtonner essence. Cette affaire s'est faite. Chilombo avant de le couloir bâtonner essence. Même aller l'attaquer. Il est allé dans la zone de confort, donc à l'est du Congo, pour attendre ce qui va se passer. Et comme ça, dès que le trouble commence, lui traverse le Rwanda et les troupes rwandaises entrent pour essayer de maîtriser les troubles et ils reprennent le pouvoir avec Tamumamba. C'est le coup. Alors, vous qui me suivez, est-ce que cet homme qui parle est normal? Est-ce que cet homme est normal? Ne nous amenez pas dans les théories inutiles du genre l'Antonov prenait 10 tonnes et on a mis la voiture du président qui prenait Quel président? Quel président? Et puis il y a eu des clandestins. Quel président? Regardez. N'importe quoi, Ndeko. N'importe quoi, Ndeko. Quel président? Quel président? Tshisekedi était mort hier. Mais on s'en fout. Mais nous, on s'en fout. Oh. Les gens obscurs sont dans ce pays-là. Ah, Ndeko Tika. Même ses amis sont Mandia. contents qui s'organisent faire leur anniversaire et tout ça. Ils sont dans les coups. Ambongo, le cardinal là, il a refusé, le jour où Tshisekedi prenait le pouvoir, il a refusé de venir assister à la messe, à la cérémonie. Mais parce qu'il sait qu'il n'a pas gagné les élections. C'est d'abord Tshisekedi qui donne l'autorisation, qui accepte la lettre pour qu'il soit accepté cardinal. Et Tshisekedi va même assister. Pendant qu'il n'y avait aucun autre président. Tshisekedi est allé là-bas. Mausolée à Tshisekedi Yangwan et Namai. Les ennemis que nous avons. C'est pourquoi nous disons au président de la République, trop c'est trop. Quel président? Quel président? Combien de fois nous allons te demander d'arrêter avec cette coalition? Quelle coalition? Cette histoire-là est satanique, c'est diabolique. Et il ne faut pas attendre que vous soyez déjà mort. Que ça soit tard. Ces gens-là, ce ne sont pas des... Kabila n'a pas hésité de tuer son père adoptif. Mais il va te tuer. Moussé est mort, Kabila savait. Mambo Maman Nene. Il va tuer ton président. Il va tuer ton président. N'importe quoi. Cette histoire-là d'aller à Pointe, tout ça, c'était juste une diversion.
il était au courant que... On va assassiner ton président. Garde ta salive pour embrasser ta femme. Kabila n'a pas hésité de tuer. Garde ta salive, mon ami, pour embrasser ta femme. Son conseil spécial. Oh, l'excellent n'a pour rien. Kabila n'a pas hésité de tuer Katumba Mwangi. Ah, Olobiango. Pourquoi vous hésitez dans Chilombo? Olobiango Yomoko. Kabila n'a pas hésité de tuer Gaëtan Kakuti. Ah, Olobiango les autres. La sœur de Kabila. Ah, aux hommes déjà. Les enfants de Kabila. Aux hommes déjà. Ah, Yabino Pego de Gambeka. Combien de fois nous avons dit 98,9% souhaitent la mort de Chilombo. Pour qu'il y ait la paix. Il n'y aura pas la paix. Et Ils vont même être dans une cohabitation, ça bloque, les peuples se prennent en charge et comme ça, dans les troubles là, la sekiyo ndeko Muluba. Muluba na sekiyo. Okolela. Muluba na sekiyo. Ah, Etalio. Vous avez déjà vu les membres de FCC là vivre dans l'espace ici? Ils sont à Kinshasa. Etalio ndeko. Voilà pourquoi aujourd'hui... Garde ta salive pour embrasser ta femme, mon ami. Chef de l'État. À partir de maintenant. Bandeko, na ebite, bino mto landi mutu wana, bocha ba commentaire. Na ebite soza normal, mais nga nazo mona neti AV eza déjà la ye, donc etirika C. Donc Muluba, bomoni Muluba ninga lobi, bomoni Muluba ya Zakari est d'origine rwandaise. Bomoni Chilombo ye moko pe bon d'origine angolaise. Bomoni su oyo bon alobi ke Kabila hésité pour na koboma. Le coup bozoye bango bozo yeba yango. Donc 99,2% des Congolais souhaitent la mort de Chilombo. Bon, moi je ne souhaite pas, mais en tout cas on a le bizarre solo. Bande kunangai to compter rien na Chilombo. C'est un voleur de voix, c'est un mendiant, c'est un très bon voilà. Donc oyo boza balubate, c'est le moment ya kotika Chilombo so bozo sanaye. Ce qu'on a conseillé, c'est le moment sinon to le kambeka parce que poison na minute za ko telema. Bobona ko sanza ngo musuna ba avion. Balakisi déjà Chilombo avertissement. Bato ba kufi kuna tribalisme ko makasi ya presque baluba. Voilà. Donc ça nous regarde pas et nous sommes pas concernés aussi. Donc voilà. Bande ko ngai na komi na suka nzambe apambola bino naza sûr que lobby sona ozwa temps na ko meka ko sala mususu bomoni